Bandeko mbote mbote bisika no sobozali boso landanga nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembeti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebele bela te bokolia bongo nduba su permis papa lupanga beli libuma nga wana libanga kologota mbua rouge nga wana keba nyoka akoswa yo mibalo bakabarate suka batika la bango moko ndakala melingando nya wakangi balo Keba ko glisser mikolo yango. Keba o glisser. O ba so tongo ko lande te bango so landi bango o glisser. Bango mikolo to komi na bongo. O te muta so sona o te muta komi ko loba na nzela. Keba ko glisser. La. Mibalo bakabarate suka batika la bango moko. Keba ko glisser mibalo bakabarate suka batika la na ko glisser. La kande kamelingando. Keba nyoka. Ako glissé. Nyekese. Mbote bisika no sobozali grâce à Jésus de Nazareth zanabino epe sabino kimia. Amen. Bandeko batumingi batunenga makambo ya Papa Ben Papa Ben oyo na pesa bino numéro Papa Ben numéro na oyo 06 65 03 08 14 nebisi bino sungabi papa na amemaka biloko nyo azana ba nyampule azana ba gratana azana ba paka azana ba manga sendi azana na madame na boseni kuta ibisengabi na madame azana nyonso obi mabelo ezaka kitoko na ya pousse osoko buki bokwa olia ya kitoko mabelo na Kishasa azana ngo nyonso azana ba paka azana libongo ndezo libongo fo welela parce que ba wela ngomi ba mbembe ba koba bandakala ndakala na ibitira mona biloko izebele ba ngombe ba ngu taba ya po nyonso livraison air nyonso atana ine atosana mobile no na mbeta tokeka tonto atikele bino bozongi na bino kosala komeka mungwa la Papa Ben aza suka Ebele te bokulia bongo ye wana ana nyonso na senglas talaka tata bongo numéro na yango 06 65 03 08 14 ye wana soko benge bokozwaye la ebele te tokulia bongo bana mama na mingi babenga babinoko Simon toyoka ki makambo olobaki pona ndiko na biso mandike pona animbombo pona koedeye Bana mama, animbo muta yiviseki ngai. Abinoko Simon, eske moezali po olukela ngai manike po na to solo tungabi na rosale mission. Si quelqu'un o a repé sanga numéro, je vais le prendre na repé sayo. So ki pe yamsu na kanel bat misu ba yebi nani animbombo yamsu si ba solo ki pe na manike ngana binoto yebite ngana kota ngama kama bana basiti makamba ba manike ba makamba bana basi ngana kota kate o nazo kota parce que na moni ndeko na biso e comme ça na moi vraiment pas mingi manike zwa kimia zana bana bazana posa na yo manike poto ezala kabongo na poto yoko to zwi chance soki pe bandiko no so pe ba mama leki no so ba cousine na yo ba tante na yo ba yabi yo manike bo ba misusu akita abenga ti lelo ba telefone ne kangama efungwa mate amona mutu te manike yo zwi ngolu wana komona mutu vanda manike bazana mabena bango ata babenga nyo me bazaki pe na bolamu ate mukepo babomba ki période wana parce que ko bomba déjà babomba ki yo kandisa bango ta na bolamu wana manike pa ya mutu bavanda ka pa ya mutu te bavanda ka pa ya l'état parce que l'état 115 sali benga no kendi o se libérer pour bozala bien manike e pa ya mutu esuka kaka mabe bongo yimo yibiso ba congolais to suka masolo bitongo o sa mutu ya liboso te ko yeba manike poto ekendaka bongo ebele te bokulia bongo la héritier wata soso lembe ekendaka bongo manike poto ekendaka bongo nyekese parce que soto lobaki na bino na Kishasa batu misu bandimaka te alinga na yate yaya azu musu mo fotana na oyo luka ni na poto lobana ko beta to na yo soko na ba 40 ba 45 ba yaya o chance loko pamba te na momo de to kende chance loko pamba te me mali chance loko pamba
chance eloko pamba te mais sikoyo mali chance eloko pamba keba okoma oya oglisse pamba otika lokomi kanda maniki zalo wana bana talaba ndoko solo baluba pe okoko sala pe ba dépression matane oya osala oya komatsa ba tension oya osala no AVC maniki ekendaka bongo zwa courage tika koluba nini bo okokuta na bato bakosunga yo zala calme lembisa ka koluba lembisa pe munoko zala kimia koleka na nini to zola tsiko ba point faible na yo basomona baki osuki osuki te menzami bango ba yo suki menzami nana lobili kambunote yebaka komikitisa maniki omoni mutu mususu akoloba limbisi yo akosi yo mususu mona talo bia limbiso me atika na basekele moko ya mabena motema akwa kulimbiso me azola ba limbisi yo akosi yo azo soko mena ba 40 ati likolo so mutu alobi na limbisi yo akosi parce que misisa oya mutu ya mabe ese koli ngala kopesa conseil vanda po ba miso balobi nango okomokanga biloko kende okoko kende na yo ozana fond combien pour no bandela suma kampo omone loko wana mengala yoka ki bozala ba visa soki ba 10 ba 15 siko visa ngo siko ezo sala nini na kati ya France ango ngapi na yebite bat batuni kasi ndiko simo bongo fala pese mo ba visa 15 ba 10 ngapi kuna na tushaka te ya na yebi na makambo wana te ngana yoka ba zo ba visa est-ce que ba visa ngo siko ezo jouer rôle nini ngapi na yebi na ngate est-ce que maniki abwaka ngapi na yebite miso azo tuna noko ngabi ngaba makambo wana na yeba na ngai te soki na yebi na yebite sope manika bwaka ki sopa soki reje nazo yeba na ngate sopa zo ordre quitter ya na yebi na ngai te na ko pesa bine information te o na yebi ngap information na ngeza ika animbo mundi ayo ki mabi manike na zo ataye bandel se bandomni bandel bomoko ndenge zalaka ndani suko ala kisi yango yango na siko ngana likipo na solola na kina manike ngadi kona mobali zala kalme tika koluba mingi tika pe koleka koluba ezo be sa moi personnalité et comme solo kwa mo muta mo kwa na dépression zala calme man ko landa te pour te kenda bongo parce que batumiso banoko omoni batumiso banoko lo banoko mona kisa yaka no na poto manike ndenge yo amuta courageuse manike mutuneso biso vérité te aolingo ya omona sikoyo ezala bongo te parce que na ndaka mutu balala ka pongi mingi te akotikelo une semaine yabimaka ke luka yo lalaka osala ba video na ndaka manike aolinga te nazo bisa so parce que ngala sikonga ndeko na mobile nazo ba tsuki mwatsi wolo manike ekenda ka bo musuku to bona katelo na maya moto akati pe maya moto mama manike ezala ngelo kwa sikate ezelo kwa sikate soki po yebita mutu mo sopi ba relation na minobosa okozwa te loko moko mutu ba nokosa na yo ofuta chambre na yo maniki la vie c'est comme ça au moins pour s'en sortir na yo e bandele sa akaka mbilinga après au monde komi niekese ebele la tête kolia bongo ombali pasa ekindaka bongo ibrato piana kama nyoka akoswa biso ekindaka na bongo oya koloba no mingi to oya kanga batu bandoki pa ekindaka bongo manike ndenge to koma na potobo ba famille kufe bele misusu ko famille ba mona na kati ba zebelawo tebite soki mboka ngwe chance ka batu mitema soki na biso poto ba famille tikala na bonne relation ba lekita 3 te problème si problème V12 te mesiko V40 yango wana nasoko sabinote oyo moni omoni yo to zwingolu balalisa kiyo bon oyo balalisa ite akolobani sois forte eza na makambo yaka oso loba kina onde batu balobi olobi ke na babengana na bango kaka batu manike yo kaniseke pa ya tante na bino wana ndenge saleki na kovanda sur bina te abana kotala mikolo na yo parce que naba ndako to koma il faut que participer ka atande ngo yaki wana ba utala ka ngara koti sangana koti yeka akoti akena ko tika ngona wese boko tsukwa tika ka nini yaso koti sa yoso kendo ko tika na wese yeso ka zozwa benefit azozo ka benefit ni na dala wese kaka amone lokote akuluke loko moko beta yo ntata okende
mais yende tant soki ndeko na bino absolument babengana ka mutu na periode hiver awa babengana ka na itete babengana ka na hiver manike ngana so kosote po mutu mako abosa ni soma kama babengana ka mingi kaka na hiver na itete so mutu abino nete akosi hiver kaka asibiso tous moko wenda ki ambote au revoir manike la vie continue eloko sekezati Animbombo ngana na zupe numéro te na zuna contact te po na numéro manike mais na yebi bato basala numéro manike o akobenga ngai et ça la peut bien po na so numéro na ye na pese pa animbombo abia ko sunga ye mama social mama mo mote a boboto mwana kimbondo atongo ayebi manike te eloko na o préciser ngo ayebi manike te ayebi ka pona kibandale alinga yedeye mais manike boy ayebi yete ayebi yete na sens wana ngadi bon ngadi problème yi izate ya ngona ngana na likaki pona sona bino manike zwa mwa kimia zwa na yo kimia eloko kufeleza na ngote ekenda kabongo to na poto to vivre kabongo manike poso mutabetolo lisona kishasa okondima te yo moko somoni ba réalité poto ndenge zalaka yo moko oyeba kaka to ozobeng soko lingi na yo okena et pas basisa social nde mutu babomba kabiso mutu akoboya na yebisa kabino mutu azana ye mutu manike akoloba no na 9:30 a changer po aza mutu surtout mboko tata azate mama azate biso na biso bana surtout musuka envie akona kolata amoni ndeko zoya azomona ke o déjà lira zoya aolikana omona kake nemi mobi bandokota froy bandokota surtout soko zaki déjà na biloko no yaki nango ezo taka manike za na woloko sikate yondo yeba kite ozaki préparé te parce que ndenge zalaki na suka aningai kaka bingana ezaki loko moko déjà préparé yo moko lobi famille boyoka na bo siko yo kova na ndako na ye ndenge ni omoni biloko na nyoso ifalo za nango na mutu ekenda ka bongo sepela na ye te mani atomati olobi azaki déjà adingaki ko a libérer ndenge mimi mwana mongo aloba libérer mimi mongo libérer mimi mongo ndenge pe ba libérer yo et ya msusu grâce ba libérer ozoyeba komi kanga makanga mate ya msusu s'appelle délivrance na yo kende ko luka yo sala to pumbwa kontata sabote ko loba soko so lobo so tsa suba moi nzoto kilo longola kilo toleka ekenda ka bongo manike kolinga to tsandusu kilo ko perdre makambo ebele fais ta vie kende ekenda ka bongo ozape su mwasi ozana makambo nyonso na nzoto ezate bona mobala ko luka kota libala wapi yo msomo pe pas ba pesi au place no pas e manika comme évoluer ozubi ekenda ka bongo manike ko yoka batu te ko silika te ye mso ba pesi mo kakuswa atandenge sana tango okoswanda boko zongana parce que mutra mutakome pa na ye momona pe boko mosala makelimba ya famille mto yo mto komo kotondo la bato ekenda ka bongo lala ebele te boko liango bongo ndumba zui permis papa lupanga beli libo keba nyoka akoswa biso yelela odeti nzongo yanda na Holandi mama gauloise ya tongo bangwana na sasa na zopisa bino bana mama yangu wana papi mboma ski selo osika mtata mapasa epanza makita yo nde tozokano yaki na concert biso ya nini te ya wera son te yo fo mutu osola mabe papa mpasa selo osika tokano na otsona miniature yango na bandeko ndenge likamba manike nazo manike ndeko ngandeko na mobile zwa calme vanda vraiment kolanda suma kambo wana te obaloba ki bobas manike la vie c'est comme ça ya msumu to anazo fulu apesi mo ngengemo yozo yeba te kotuna te parce que déjà alalisa ko tananda ko ne manike ata mo muke wana alalisa ko souviens-toi de elle asa sunga kiyo ndenga bimiso bo ya msusu ndenga sa bimiso bo lingi lisusu te manike ato bandolo banobo
batapoto baya opesa na kombo encore baumela te na kombo baya opio kombo ozama muntu moko ozaka courageuse nde na monako na mona obote mais na mona oza courageuse fais ta vie longola ba distraction ko loba ko leka sala lokwe loko ezala kite continue ta vie eza lokwe longo ba bwa kilo mokako so mais on go so susu na place ya bikauka bima déjà kuna bomba ka passeport on malamu babi ozaka so ba visa ba 5 soki pa ba 10 bomba ngo kaka sopo ko kende ozongi yo moko ebi déjà mabele ndenge siko ezali po ba mso bia ngo zonga kende mais akoko zonga ne pa ya parce que ba ba visa 10 ans ba koyana ba zongi problème ezati parce que fallait sala kibino déjà bien après ça bino mapapu bo pumbwe mutuna mutana ba visa 10 ans msu 5 msu 15 nde na yoka kiwana ekenda kabongo la lulala Claudine est la femme de Valère na Grenoble ma bese kotaki ebele la tête au lia bon keba go glisser manike muta glisser ote keba boyo glisser manike bo glisser te ekenda bongo la lulala balelo sonandonge Didier Lacoste mungonga barakini ekenda bongo Papi Busi Mosenge homme sel ya libela atikala nango na sanso na besenga ndi balondo yo bongo nanga yango na nazo baba na mama mutaleke la binote mutakosa binote manike sois forte la vie continue kolanda te koloba mingi mikitisa omona pia malamu ikoya ezala kabongo eloko ekufelisa wana te miel de son eloko asikisa te eloko akalisa te papi mboma ski butu malamu